Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur nos chaînes. Sur la Nouvelle Tendance Télévision, sur Je Solo Combat TV. Merci. Grâce à vous, on essaie toujours de faire mieux ce bon boulot. Merci à toute la grande équipe de la Nouvelle Tendance Télévision. Merci à Gédéon derrière nos caméras. Merci à JBL. Merci comme ça à notre réalisateur. Lui, il nous enseigne la réalisation, le professeur Jordan Panzou, et ainsi qu'à tous mes partenaires. Vous êtes partout dans le monde. Merci à Jessica Longonia depuis Canada. Merci à Franck Mamba. Bon séjour à Paris. Déjà le Bokomaki, les Gaulois, donc double arena. Merci à vous. Merci à Ferrand Foufou, Trésor Foufou, les banquiers. Il y a des coups sous soif de servir les autres. Mesdames et messieurs, pourquoi on est là? On est toujours là pour vous servir. Et quand on essaie de vous servir, on essaie de le faire mieux. Merci de nous faire confiance. Continuez de nous faire confiance. Vous ne serez jamais déçus. Merci à vous tous. Merci comme ça à Iris. Elle est toujours là parmi nos collaborateurs qui nous aident à faire mieux ce boulot. Merci à la grande famille Lingassi. Merci à vous tous. Aujourd'hui, c'est une émission côté gauche parce que je ne touche pas vraiment ce point-là, mais un moment, je suis avec eux. Ce sont nos légendes, nos artistes. Il est avec moi sur ce plateau, c'est l'artiste Mokwata. En fait, moi je l'appelle Mokwata, mais Nathalie a ce profil naïf, comme Mokwata. Parce qu'on va savoir c'est quoi les vrais blazes. Il y a artiste Nabiso, un grand artiste comédien. On va parler de son histoire et puis question d'actualité, de toucher quelques points sur la toile. Lui, il y a Moko, il y a Sœur Nabiso Tsigabiso, il y a Kunda Sister et moi, comédie à l'élo. Qu'est-ce qui se passe? Moi traiter bande comme si bazo perdre ma qualité na ba valeur na bango artistique. Est-ce que vraiment banza ko enseigner masse? Est-ce que bamu ko tailo ko basala lelo ba enseignera masse? Est-ce que bazo porter empreinte na bango na boulot o ba sala lelo ou soit bazaka wana po ba sekisara biso to bazako éduquera biso na quelque chose? On va essayer de toucher quelques points là. Il est avec moi sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue aussi. Brad, c'est la vie. Yo na mbote nous à la rendre comédie. Non. Mbote la comédie. Bonjour. Bonne santé. Bon, en tout cas, vous allez me permettre de résister. Dans l'émission pour Kozana, c'est pas facile hein. Ouais. C'est ce plateau. Alors, bonne santé, bonne Moussala. Oui, santé, Nzambe Mutuazo, bâti la santé. Moussala pe Nzambe Mutuazo Kambabiso, et zo kende bien Nangolunai. Très bien. Alors, c'est Mukwata to Mokwata. Mukwata. Mukwabor. Mukwabor. Ouais. Comment le ont? Kombo wana mtapisa ngo VPCOS. Hein? Ouais, VPCOS, aza ancien ya Minzoto Wela. O batarana ba père Bifalo. VPCOS, o ajwa papa na Mokandea. O takinga ya ka bala mwana na ye. O ayeba sege mko kufa to mkongana okufa ba kundangana yo libulu moko. Papa wana ye mtapesa ko Mukwata. Il s'appelle VPCOS. VPCOS, ouais, VPCOS qu'on salue. En Angola. En Angola. Na Luanda. Ok. Et ça, comment yo mo oyaka na on pe na sente? Non. Yo banda na komoni. Ngana bandaka ta on a bandi théâtre na début nanga. Ta on a zaï papa bonnet. Il y a groupe show. Ok. Na Limba. J'ai sali à passant. Vina na ebaraté sur aza sur pe azate. Papa bonnet Vigile. Azango na Limba o abimisa bandika ba papa Njoli yewana ve abimisa Mukwata yebe na mutabimisa Mukwata te ya abimisa ngate o bandinde pa na bandi pa na ye abanda binga papa mo yeb ndapeza apeza ngoma papa mondial abanda ya binga mondial papa mondial. Ok. Ta una ye pata kinga na ye na kombo ya Manuele. Ok. Ta una ye Minzoto Wela takinga mutamimanga na Minzoto Wela nde VPCOS apesi nga kombo ya Mukwata papa na Mokandea. Le vrai papa na Mokandea o ya lelo te ya lobite Mokandea o adana ba bonzi ba malembe champ ba madilu ya père Bifalo. Ok. Yene mutapesa nga kombo ya Mukwata. Otuna reso laksini na tuna eto laksini te mais na Minzoto ezaki soki basali nini histoire
ils ont raté basali histoire où il y a comme par exemple Isobe Brad okay. Non té histoire déjà ils ont ba combo à bateau. OK ndenge pe takinga to combo ya takinga donc histoire wana ils a ya combo ba komi takinga ba komi mokandeya yango elataka pe mbala mo yango elataka ba mo mukwata yango pe salanga o na koma lelo nana inspira yo ofandi boye tu te dis bon na la mukika na tongo parce que ça a l'ambition tant que moi na nyonso nda bota magana za médecin na za la donc yo ngo za nona tango kola le roi bala nyonso comédien te ya mukwata to bani mission sika ko bebisa te oui yo bota ma pena na ba age ba petit na biso o 10 ans au côté chic marambuto comédien oui comédien nga banda o sexa ba masana nga bazaka di basala ba mituka ya ba fille de fer oh totam saraboye wana oye ba mituka ba fille de fer sikoyo nga zaka oye bango te OK mais nga banda opesa ngo par rapport ya nini na o sexa bango nga ba difenga deka oh ka po na o sexa bango nga zaki omona polo ba papa la muki nga papa maluki ko se bana walo ba bongo bango ba o seka omona ba pesi nga camion mo ba fille de fer OK nango na kena ngo na bandi okumba pour na zara dire te OK mais si vous avez un chic do yo esprit na zara comédie ngai esprit na ngai da comédie ka mais no qui t'a inspiré tant comme na âge moi maturité ya mona ki nani oyo fanda peno lo bité songa na sala théâtre les apéros tous les typos tous les vieux tout petit ils a sans souci ya solo oui sans souci m'ta inspirant na tala etro na yoka etro po aza nga makala yengaba OK à part ye venga Dios OK d'abord on pena ndi bato yo mais m'ta inspirant mingi sai sans souci ça a été sans souci OK voilà sans souci Mukilingonga que son âme repose en paix les vieux la raisonner fort parce que d'attends ngolo babo parce que tout le monde appelle moi tendance voilà il y avait sans souci pena d'ailleurs pena mutu ala tao pena ouais yé penzande na kota on regrettera té do joie na été na regretta makasi OK pas groupe on a na kana ils a une groupe nae tanga kufi na komi déséquilibré OK na komo yeba pesa okete akokota Lisbonne na yokota ngo tango sans ya kufi tango to sali a des sans souci OK na ntembo a des sans souci na zara nulle part tango na sali vocal nde le roi direct phénomène esobi a moninga lui non mwana azana ba talent avant to koma wana initiative ya nzembo wana si ba bengo ezaka na ndeni betela biso place pour bon tant on va vivre sans souci d'ailleurs et comme ça to ça nzembo wana esobe pa yebioti ayebinga te mukwata comédien bien chéri comédien OK quoi esoba za fe na quartier ayebi okaka normal ngana simbela bango bilamba babeta oyi ba petio bazaka bayamu bakebeta ba poto mike ko balongoli bilamba yo hotel bango yo fo simbela bango ba bilamba o gardango so ba ebinga bongo OK ebinga comédien te mais ida nzembo wana si yo o participer ezaka nde ezaka ingénieur Papi Boke azana matonge ingénieur je salue en passant ye mutu abenganga po ayebinga déjà parti atakinga OK abengi no mukwata ya ndeto ye na chef vocal na kena ngai do yo chalo vocal okena na kena ngai mais tant vocal edimi bon na ko komi kumisa te mais eza le meilleur vocal ya lié sans souci ezaka taimba likanga te pour ça la monter te na sala monter te libalo pas emba bien pour na utaka na minjoto minjoto eza école des chants OK so tali bozi auta madilu auta ba malembe chamba auta minjoto donc on a déjà na maîtrise na chanteur te mais na maîtrise à gamme na comédien ba no ko apprendre nga so na ba comédien tout ba emana yonde mutu ba ko yima na yemba kitoko ba mo gamme mutu tout yemba ezaka ni parti ezaki
Amini yedi la lutu mama minya. Amini yedi la matondu wele minya. Mama wele. Mama minya. Tu regrettes sans souci. Nalele koleka batutu. Koleka na sobe. Ah, sobe lele. Lela vie na ye. Alila mais yo lela jouande na yeti. Na jouane été malheureusement. Très bien. Aujourd'hui, le succès est là. Bon, avant de commencer à côté succès wana. Kokota Lisboy Fondation. Il y a les rois du rire, les phénomènes et Sobé que j'ai sali viennent en surtout télémia il faut tcha ngara le borobo. Ezaki ndengeni. Ezaki juste on a découvert le place wana. Après atindeli nga directeur. Ah, zo pichana. Fallait savoir que petit n'est déjà ya kala. Moi yo de oyebi. Ah, ici na zala déjà nga zana minjoto. To joana ba sillage ba moto na moto abongisa ba comédien o baza lelo. Eza ba tumusu ba na mi kumisa te, eza ba tumusu ba doit chance ya jouer na ba sillage te. Ba moto na moto abongisa ba Adela Gombe. Ba Wallonie Brissé. Ah ouais. Oh, yo ba Wallonie. Oui. OK. À partir ya opérette. Ah donc yo on ça ba festival pe alors. Oui, to on ça ba festival. Donc tant on a ba sillage, oui sillage ça. Na habité. Ya na njili. OK. Moto na moto bongisa bandal. Ah, il a poani. Base ba culture, ba culture, spectacle à théâtre, il a point na culture tout côté. Spectacle uniquement théâtre ba ve Chakati Bamba et des bazaki wana. OK. Donc biso dia to zaki wana kala. OK. Wano ça dia directeur. Hein? Atini sko directeur, so ba tini directeur. Ah, bingina pechana. Kokutana na tokutani pe o rappeler te na rappeler te yo bi test no yo kuto amto ça test no déjà eza à dire sans souci sans le savoir aiba o nini ngana zana ngo. OK. À partir ga vocal le quoi epeda muta ya dans ya muta makati de te muta kati ya idéologie ayebi déjà muto abimise loko yo azamuta makambo. Mbamo peke. Mbamo na kei na sala iloko te. Wow. Na kota mbamo na bandi jouer sans matata, sans muta déranger. Ce film maintenant liboso, il pas sobé. Film maintenant liboso na jouer ba pakalingomba. OK. Ozaka na. Na ba to msu batala raté tout ouais. Na papa na kake, wana ba nana, azana poto. Wana penalist boy eza ba michopo ba di benzange ba kwiti ba Henri dans la kuta mututu. Très bien. Alors, comment ça se fait pour se démarquer na kata groupe yo? Oui, ba kombo ezali leader aza, mais aujourd'hui quand on voit la fierté des Sobé, on voit plus Mukwata na bato babino. Comment tu te fais pour démarquer? Au long il na style qui est bon, ngaka rap karaté. Comme ça courtoyer bato mususu. Est-ce que le président Sobé a tiré la robe moi temps ya bima rapé avant comment la babiro banzonzing makasi bo. Pour monsieur Zara pena babima raté to mususu to mo ba bima par après mais esprit wana. Yo mo de chaka ngoke non ngai na ofanda rata musu na groupe telefona na nzonzinge. Non, na tchara nzonzinge avant. OK. Na tchara non travail avant, nzonzinge après. Ah d'accord. On attend na liste boy. Il est facilité au sala nzonzinge. Ah ouais. Na banda ino ko sala travail après travail ndé et pousser nga na nzonzinge. OK. Mutali boso bingo na nzonzinge zana. Nzonzinge ali boso peno fandi boye. Mutali boso binga na nzonzinge Sœur Nicole. Je sali Ibakata. Ibakata. OK. Mutali boso binga nzonzinge ali boso. Na joie papa na dadi. Après ndé na yo sala ba suite Ibanisco bima. Na bimi déjà. Bon monisco ko botima papa il faut longa Lisbonne. Non na longa ta na za tilelo. Ah question ya wala gala yiba. Tilelo na Lisbonne. Ba dutare. Comme on star yo ya ra jouer pour keina yo. Non. C'est na été ba suspendre ngai. Ya solo na répétition té.
okende ape rep okende rep na temps il faut pourquoi pas na kinda rep so za tembe yaka to répéter mardi na bikapi au monde na kutu ni chef ni eloko na vanda kutu derrière bato na vanda vina mtasuka oh na yo sa musala mapapute kwe e naza pe na mapapute limaka pe so succès ça e succès public mute pesa ngai bien mapapu public mute pesa ngai mais nanga moko ata public pesa ngai mapapu nanga moko ifona kwesa mapapu wana par rapport à place naza. Voilà, on rappelle qu'on est avec Moukwata Moukwabor na plateau na biso awawa Moukwabor Tuzana liwa papa Jennifer il kaki il a tokundaki c'était une actualité ça faisait mal mais les autres artistes musatika biso de menezana na morgue il y a les Kunda c'est Alice Kunda il y a Bakunda sister est-ce que oyebaka ou soit tant une comment je veux dire nouvelle wana ça que les ouais c'est lenga pasi pour nazalaki non fan na bango OK na linga banzemo na bango trop biso do aba na sango malamu ah na donc na église té mais ba makambo ba les 31 na tas de martyrs bon il y a sango malamu yo wana ozala OK na église té mokendaka yango na kendaka yango izaki sango malamu na Pasteur Coutinho. OK. Et Bishop, nani, Archibishop. Bishop Coutinho Fernando. Si on a raté sang malam na moi. Donc les 30 et les 31 les 31. Si on a raté bango na moi na butu, il faut na kende. Et Archibishop. Archibishop Coutinho Fernando. Ko bango banda o sala. Nanda o yeba banzembo na bango. Yeba banzembo le Kunda. Oui na yebi. Yema na mo. Oni ame kokoko. Nakobosana te nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga wana dibota nanga simbi touche sata simbi touche taka sata za footballeur te masimba touche onyame kokoko neba te seza lang ni mena yembango onyame kokoko neba te seza kokoko onyame kokoko mikokota loso toni mais na yemba onyame kokoko ti lelo na yeba te mais faut ba limbola ngango ata frère Patrice ata sanga bien c'est Olivier José Nzita José coordonnateur amateur il y a José onyame kokoko ezani lang ni donc onyame kokoko bon bazo onyame kokoko les marabouts tombent devant lui onyame kokoko wana ekotanga neba te ezalang ni onyame kokoko neba te donc le coup là que son âme repose en paix Sœur Lucie OK nzamba batela e a sala pinda banzembo yo ya sa mbongo ouais aimba nando moni atana ba féminin mo mwana makala ba yi izaki on a un souvenir na bango za ba les Kunda bébé Souza oui frère Moro Musombo ebi frère Moro oui who are you te ebi frère Moro o na imba azaina voix Matu Samuel yema nzemoni aimbe nzembo mais usambela tono imbe nzembo ande non na chrétien ngaza mwana sango malamu mwana Aidi na bala nzambe malamu c'est vrai fait pas ko mwana Aidi na bala mokene après il nando kende na ba 10 ans ba 11 ans tant on a commis moi mukolo moi ko tambola trop obaye te ko baye baba ya nzambe quand les a sauté ko baye te moni tango église komi na ba makiona et komi na ba je mutaza aveugle te bolati lien noir ke o to sala je mo boye yo ba ko aveugle tu na sambeli lo loba ko moni mais muto ana déjà mona otal sai o couleur nini muta azaki aveugle amoni mba mo amoni o vert aibi ndeni o ezaki vert o couleur ni rouge muta banda mona te aibi ndeni o eza couleur rouge faut ba yebse ke omoni ono mona o yango nde za couleur rouge o ezaki vert
vers ezaka na matoi te eza il faut mona elembisa mpenza te mais naza na bonzambe nayebi ke nzambe aza mokela likolo na se. Mais Mukwata oyebi ke kisi na théâtre peza ouais ekomela ope ekomelanga comment? C'est-à-dire qu'on te propose te eloko boye avant tosala yango fo boye to bayaya moko boye ba ekomelanga nano te na mpe nakutana non te na nakutana moto ayesanga te moni oza wana tana yaka basokola non te mpo ya te oyo aza kati na nga aza monene ne basere likunda bayemba oyo azali kati na nga alalaka te animbaka te taka moto animbaka te nga nalali me ye aza na kaka otala fe moto aye atikaka boye elongo kuna mwana nga alali me bapede mpe baza bapede na monde na bino nayokaka maintenant namona te oyokaka quand même te nayokaka ata na bino bachroniqueur nayokaka mpe oaza kinganda nayokaka kane bato bazalaka baleson di bilobaloba ekomi ozangisa bato bavisa babeko mwa bachar wana baleson di wana okaka lobi Mukwata pa kete mpona boye te nayokaka kaka maintenant namona te. Ça te fait il y a vos collègues va voyager Aïda bazokende Aïda Jérémy Mobikisi Vie de loin Famenom Rancia félicitations donc bakende bonne chance nzamba donc ezonde bango pe bafungula biso nzela OK lobi biso pe to kende lobi kuna pe ba pourquoi demain ba maviokele ba lianzi ba okende lobi kuna pe ba buibuyi ba Marie-Jeanne donc ezanzela OK pona biso nde ba congolais to mona ronde ko voyager za paradis so eloko nini mais so tali ba ivoirien go na ebité la kenda poto combien de fois maintenant on a presque go a boire ngunda te ba nigérien non on a presque nigérien mo akima na poto te bakenda ku baki ba tourner bazongi asali filme ana pot na Londres mais ba moni sous filme ka le même film ana avec sous na Lagos à qui a tourné à zong nango sous ba tourner ouais ah c'est très bien ils ont été gasa kuna na poto ni biso to trishaka to tricher bobo mo boye na poto ah osa yo sa na poto mente bango basala bobo na poto aye na Kishasa ka les mêmes vigiro ba mona bobo na poto yango pe ya yango ba moni na Kishasa les mêmes vigiro ba mona ki biso comme na point na te na biso na to comme na point na te to comme na point na te point ah yun artiste mto ça biso nga artiste te mboka nde c'est mboka ekomi na niveau wana mto akima na poto point ah c'est ça aussi le problème Diego qui a découvert l'embouchure du fleuve Oné Balobaka. Il faut mon qui m'a vita qui a découvert l'embouchure du fleuve de France. Diego alongo na poto aya lukani. Yeso ka congolais mo boya ke na découvrir elongo na poto azala il faut mon misé mo boye batie ko kwa mndele na misé na biso na misé national batie ekeko ya mndele mais que na poto mona bikeko na biso c'est que nde biso toza danger on peut pour na okete pour ça OK au changer peu de discours ngai bon ils a orgueillité ils a tege na oluba poa lolendo te na via poto te OK voilà c'est très bien alors on vous traite aujourd'hui vous n'êtes pas des éducateurs de masse Binobo, Sable Robot, c'est qui ça? Parce que c'est quelque chose qui colle dans Marambo et les cas. Excusez-moi, c'est pas question de polémique, mais les hommes nana, belé baromo le belake. Tout ce pelarana Aïda par exemple, tout ce pelarana Jérémy T, Jérémy Mambassa la carte impolitesse, Kofinga, tout, Mukwata, vous êtes d'accord avec la population au Binobo, c'est qui ça? C'est ça, que Binobo est sous éducateur de masse. Oui, je suis d'accord. Hein? Oui, ils ont vu. A vu d'avant. C'est quoi? Et perdre crédibilité na bino. Non, crédibilité et perdre temps. Toi, éducateur de la masse.
éducateur de la masse c'est taka te pas tout ça quoi va pasteur photo que na ba couche nyonso tout ça la ka vie réelle na vie réelle so bando tambola lelo au moins moi na mobo ya ole kana ndialo ba insanité au moins moi mobo na ndaku na famille afinga amaka ba parents moi musala moi impoli oui baza batindi pe boye a dégrainer mbongo baza te baza balongo lepe musala na omona na oyoka ngote to omona ngote si ebele ko to koza ka focaliser te ke to sala kaka pasteur patron to pas de la foi te et mo pe photo ya Jésus de Londres et mo photo ya ngadia dia quoi batona so tamona Kinshasa omona bonne mobwe asala makamungade da salaka oui batindie maya ina ji oui batindie lipa aina mungwa mais tellement ba message na ye batika ye bongo parce que nga vie mangobo ebisanga bikombo na azongo pa ya moya musala tata mwasi na ye donc maman na Tintin donc na biso ka makamvia sala ka ne jo na ndo sala kuna kasi mais ko sala makam bon na ninga mabete quand vous faites ça to zelaka suka ya film ezake et tei biso quand même mais so muta tika lika impoli type film si la zaka impoli le be peka na film donc caché na tika la ka ye mangala mabe et la conception il y a par rapport muta komi histoire na ye to ko sa histoire te kaka mutu azalaki mabe akomi malamu te tokosa pe mutu azalaki ka mabe atikali mabe na vie normale pe eza bato mosusu abanda mabe ti akufi atikali ka mabe oyebi bango te na oyoka mutu moko te azala mabe akufi ka mabe ememi ebe do te ememi ye te abanda mabe ti akufi ka mabe batikali omoni pe asasali témoignage te nga azala mabe nakomi bien biso to salaka vie réelle ko vie réelle ane za te ka il faut to salaka mutu azai moyibi akomi pasteur bi akomi musala akomi frère non to ko si ça peut filmer mutu azai moyibi akufi moyibi OK mutu azai pasteur akufi pasteur mutu azai shege akufi shege OK isa to mona ngoti no lokate fazer mo akufi na gambela Pourquoi ni tozela te alilo yiba pe bakati pe misapi te babomi e ko ba ko misapi te babomi e akendaka yiba bakangie batumbiye poani na vino no yoka te moyibi mobwe bakangaki batumbi fito biso na makala kuna na terrasse cimetière bataliboso biso bana makala to na tumba miyibi oui to tumba ngani na iba maliboso na muna mutu batumbi na makala na terrasse cimetière na yokuta bena mutu akauki lokwa likako pourquoi pas badwanozela abande moyibi lokwa tokangie bwe to bongo se mutema koma pasteur botumbe te azali moyibi akufi moyibi ata na croix Jésus akufa na miyibi mais moka sesikizaka asizama atikala ka akufana azaka na kwa deja aza muyibi bataka na kwa pa aza muyibi type histoire bimaka ya moyibi azaka moyibi jamais repentance basala ngo tango ko mpasa place te non souffrir nzambe limbi sanga te okomi na passe donc passe nde mutu yebisa o makama nzambe so passe etikisa o moyibi oyibi obongoli motema nde mo pe na biso de sala ba réalité ya histoire. Donc toi tu es d'accord na ba camarade nous basala collègue nous basala nitini Jérémie atikala ka ko finga ko lobaka na tu es d'accord afinga kalunga ko katela baninga mangala wana te mangala eza ko finga te yo po iso katela mutu lingala na vie normale mutu ba biso to sandeni yo nde oyebe neti petwana katela mangala fort nani JBL oui c'est peu tokuta na 13h ngala ya 13 na yana nga 14h30 bon yo nde oyeba ya lingala ti ngala komi yo esanga yo est-ce que oyezaka na TV yango ezaka na vie réelle na bino te non pour tout là t'as caché na bino to mona na TV c'est ça aussi le problème
Et la mère mo malos il peut te tikala kana kibondo kinaye kaka. Malos. Malos c'est sobala. Oh mona. De hôtel au tikala kana mère wa no bank service fort. Bon maman. Na moi c'est pas ni bonne maman. Bonne maman. Na congolais comprendre. Bonne maman. Ah, o tcheka ne règle. Bonne et mon dieu boy. Bon maman. Bon maman. Bon maman. So baba les mamans to la maman. Les mamans. Les mamans avec S. Né tozi ministre ya moi si to bengenan. Première ministre. Première ministre. La ministre. Les hommes ils ont masculin féminin. Le premier ministre ou la première ministre? La première ministre. C'est la première ministre hier. Mais il faut toquer dans le bon. Voilà, merci beaucoup. Alors, histoire wana ozaki nanani. Bazaki 3 personnes bazimbo on fait ba diffuser. Mère Nabiso, il pas analyse boy. Maman Ida. Mbata Siala. Qui encore? Ceux qui disent Lianzi. Bazimbo 3 personnes. Boyenga ba kabola. Sigo yo yelo wala okatane likamu. Ba 3, il faut pas diviser par nombre baza mongo wala. C'est yo commission on 4 division de 8. Il est ce qui va. Conception il y a idée de Jézaï bongo. Ah OK. Exact que tu improvisé histoire de Jézaï tout ça idée yo boza 3. Il faut bokabola par exemple 15 000. Il faut bokabola 5 000. Mettons yo ba toza 3. Divisé et 15 000. Total 15 000. Divisé par 3. Conception il y a idée de Jézaï divisé en a to comme ça mutu. Pas beaucoup que vous l'avez sans battre divisé. Beaucoup bana 15 né de on a 10 000. Faut 5 000. Bon, tu vois 5 000. Pour ni il faut tout bas. Tu on a 10 000 divisé par 2. Divisé ayo ça ni na 4 français. De fait on a besoin français mais divisé à yene makambo té. Donc déjà a comme le roi mutu. A comme mbamo mutu. Donc divisé na 10 000 na biso a kota. Donc le roi 2000 de tché. 2000 3000 to tika na 1000 francs. C'est toi na 1000 francs. Et to kabole ngosus. Et to kabole sko 10 000 ane tika la wana. Donc divisé to tché le roi bon, ils a gag, to ça les gag ils a que to ça là on dit to abizengi. Bon, oui, to abizengi na gag. Donc diviser on est pas na biso beaucoup monsieur mutu to comme c'est mutu pour batu ba baseka bien et ça na mutu aibi diviser tata to bengi mona moi 5 oui c'est de diviser par 2 alors répondre mba moko bala moko boyo combien de diviser par 2 ngana ya diviser yo ça nil to zanga na yo. Voilà, on est arrivé presque à la fin mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors les artistes ni na chokayo depuis banda au sala boy même na banzonzing to na katani no ba pena ke oui to yokana na biso oui to za bien mais ma vieux ki le mambo salanga etikalanga azate artiste a chokanga vraiment chokenga motemi baby wa melola wa melanga la bakozala tena ninga mabeti mo pelo bige vieux master mais amelanga la pour des copines mais vous avez la carte mais na carte mais na oyeba te kamelanga la oui et bon oyeba ndeni si na luki mutu apesa biso l'arte tamsu video do benga yaka to na copie mobo ya 500 yo zo 250 ngabe 250 eza copie na it siko no oyeba ndeni ke amelinga sa naïba ke moto apesa biso par exemple 1000 bien 800 na yo communauté na mamno so salara oyo zokeza oyo yoka ngaba pesinga oyo ka ke bimi autant yango bozi te naïba na yoka te olinga pe ko yoka te na yoka te so na yoki mabe na yoka no ndeni so par exemple vidéo loin asola kina
Fadi Ambroso. Soit vide loin à Sola qui na Bishop Ahmed Kouké Bachata moi na poto poko. Et ça m'a Sola ba on balé. Ngana Solis ko na vide loin. Na e batin. Yo pe komelo de ko mela pe batu bala. Oh na mela te boa. Ngapi na mutu. Podité mo pa ko tinda. Bo se na ba gag na opita no $500. Mais ngana bing ba ya na pesi bango ba transport. Transport c'est trop dit. Moi il loko mo boye ngana gagner belé. Par exemple on va jouer 500 ngana jouer 200. Et ça peut na mérite. Voilà, merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Un dernier mot, moi quelques dédicaces na bato tout azul. Un dernier mot mais Lilo Basuka pour une émission. Dernier mot. Dernier mot ah une émission. Pas dernier mot tu sais quand ça li couper au kufi na ki kufa. Dernier mot dans une émission ba fa na biso bo soutenir biso botala ba mabi na biso te tolobaka. Toza pe emballé na scène. Tokolo ba malobo ekoko pesa bino passe. Oboko sepela ngoteni bozaka na bana en famille bozotala tolobelo mobo ebimi ise bimaki bisote tamsu na montage ne bazozo biso kuna mona na lobeta tamsu insanité mobwe ole monter tant que monter ayoke insanité wana kata alekisi yango bo teta biso mabete bo limbisa biso toza bandeko na bino bo tsela biso ba remarque omoni pikambo lobaka eza mabe hein bo teta biso bongo bo jija biso to ndiye to sali yango na nko toza kambali na scène na koza la mbali na scène na lobi biloba loba bo limbisa bi zaka biso te zape au moins député mobwe aye devant population baka ba candidat. Ba candidat te, ba ba votaka. Ba électeur. Oh non, tongela bino makadam likola goto. Oh, ya lobi biloba. Makadam likola goto ça. Oh non, tongela bino so de non tira bino batol na ba balabala. Alors ba pas voter, boteta biso bongonte. Ba dédicace na ngana Bishop Ahmed Kouké Bachadak, moi pourquoi Fadi Ambroso moto plus que volcan. Papa Raphaël da Silva, Christian Swakata, Otozedia, Ozoganga. Nga iza ilobelanga. Otozedia chez Dubaï chez vous, il y a bino ngana babina zoganga, Otozedia na Dubaï, so ngo cha biloko na yo, et uta Dubaï, et comme na kisasa bien, chango na Otozedia, wana sponsor na zo peswa ya yo. Comment bien yo? Sola yango yo toyoka Otozedia na pesio brad Otozedia yeyo aza mbongo ana mbongo te ana mbongo te asola bien d'accord sinon abi aza na mbongo eza mabe aza humble alinga makambo oloba te na mbongo mais Otozedia ana valeur donc soko zi Otozedia neti yo boy dans une semaine okoma ko yenga no yenga oh na eso mama so yenga kuma ndi so ngo yenga munene matama so ngo yenga te atalo kwa yandi mosi mais faut inda o inda pe koma na fasa yandi mosi Ni mosa li suba kabuto hebe. Oh yani alinga te wana vina bisa chabwala mwana mama de fois za tentir na e la ze longi na e pa yo bisa ba bota ba rock mauvais bodo omsa ba via na sukari elombe de fois na parce que longi ya bimisa bena fasa yendi mos au moins ningo toze de osungo sala ka effort wana mitika kosokola te kopakola mafuta te tambola moi wa pona komela kwa yandi mos mela ba chafouin moi litama obe oyindi OK Afrique du Sud ba traiter yo à lozongi. On peut te contacter? Est-ce que le numéro T? Bon, mon numéro c'est plus 243 89 63 79 933 63
79 934. Bientôt, tous les ans, nous. Ouais. Ah, moi, que je me pose à mon poto. T'es na poto, t'es? Oh, aux années, nous, on a poto. Ouais. Oh non? Et pas y a tata. Yo, na Maroc, na Turquie, na Tunisie, na Ouganda. Nous avons en carte sa délégation à tout Burkina. T'es na ça, t'es oui, bien à Burkina. Jérémy, Aïda, Mobikisi, Fameno, Monstre Vie de loin, Roncia. Batboke, on a bonne chance. Mais Yoskoza na Kalate. T'es na Kalate ya oya bangote na Kalate. Ya bangote. Mais Kalate ya na ko kene pe Uganda, na ko pe Rwanda. Tellement moluka Rwanda na na sekisi Kagame, na ko ke sekisa pe Kagame. A botika mukwata sekisa nga trop. A bengba M23 botika guerre kunisila. Pourquoi pas? Parce que peut-être toko communiquer pe message moi pas Kagame ba comédien. Ka po sekisi ya tikisi. Na sekisi na yebise pe vérité. Makambo ça to c'est pela ngote. Et monsieur Silikasi. Bon, c'est bon, et monsieur Sili. C'est que ça me souka, on est arrivé à la fin. Au revoir. C'est que ça me souka poto. Yasuka. Iyo iyo yo yo. Iyo yo yo. Iyo yo yo. Iyo yo nzambe na nzambe nanga. Na dikolo dikolo dikolo. Dikolo dikolo dikolo. Dikolo yo zali. Yoka di bonde rinanga. Nzamba zalaka dikolo. Banji bazalaka dikolo. Dikolo 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 dikolo. Dikolo 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 dikolo. Ali zubra tatu. Zubra mam. Vice prince. Dile. Ah! Aïe binga voix. Au revoir. Ouais, c'est mon gila gila. Au revoir. Au revoir. On se voit aujourd'hui.